Mission TV, le miroir du monde. Bazo senga biso na mama emo soki $250 sur 1000 sur $250. Toko zula wapi? Mama Christelle, en tout cas, yafuna nzamba pambola. Aza mama bolingo, aza mama sociale. Abia yozo banga to bare kakati. Yepe na bojoba andimi. Solution moko tozozwa te. Moi on a déjà corsé bebaki. 4 jours libanda zumbula zumoi. Déjà corsé bebaki. De jeudi ti sukazaka na moka. Saka na moka. Na moka mama emo. Parce que l'on est empêché pour beaucoup d'été. Et nous vous avons empêché proclaire à l'Europe sa biso dans nos ordres. Soki passion ya assassiner comme libota. En tout cas, ça la faut koleka. Vraiment en tout cas nde to vandi une semaine awa. To moni ata député moko ya Lukunga te. Vraiment to yebite si bazozela ke élection banda. Oba ya kokosa biso na ba polo na ba chapeau to yebite. Et là que ça linga y passe, moi si na yo moko atako to asala ka yo mabe. Bino 5 mo violer. Ba banena ko violer na. Violer. Bango 5. Ye moko mokolo mwasi abandi liboso simanga pe ya suka na ye ko sukisa. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Amis téléspectateurs de AmTV, bonjour, mbote. Na balandi nyonso balingaka biso, bazalaka toujours wana pour biso biso pour bino. Ninge tolobaka tozali liso na bino esika information ezali litoi na bino makolo na bino kokita en temps réel. Tokiti lelo na ngambo ya Delvo pote tozela bino information o esali biso pasi nabike ba parents ebele o bazali kolanda biso a Sénat moment ba maman ba yaya pe mibali ba koka pasi na lisolo oyo ezali réalité o esalemi na Congo, na République démocratique du Congo, particulièrement na Kinshasa. Jeune garçon moko na annoncé qui yango déjà depuis. Jeune garçon moko na âge ya 21 ans abomi copine na ye juste parce que a eu deuxième grossesse. Tokita ki to solo na famille wana. De notre côté, total ici tolobi honorable Christelle Vwanga azali moto azali na kati ya commission ya makambo etali droit de l'homme et to mekaki kolukana ngambo na biso ndenge nini penza tokosala pour que tokutana na famille wana to solola na bango même de la part ya honorable Christelle Vwanga pote ye vraiment moto azali censé ya kokita na terrain na makambo etali droit de l'homme bango bazali ba députés nationaux. Alors na ngambo ya ba famille wana ba meki ko relater biso histoire ndenge nini c'est pas ça qui Nathalie Sibinote la fille azalaki na zemi ya liboso ya garçon wana aye kolongola mobali a imposé ye alongola aboyi kolongola aboti
Après 2 semaines, moi na koufi. Famille était les meli libala wana. Bolingo na bango quoi. La fille a insisté de continuer avec son amour. Et na moment tozali koloba mobali abomiye pona zemi oyo ya mibale azwaki. Akufi na zemi. Et famille emeki na korelate biso ndenge nyonso s'est passé. Ba maman boza wapi? Botala makambo ezoleka na Kinshasa. Ba papa boza wapi? Bandeko bozalaka na ba ONG. Est-ce que ba ONG na bino ezalaka commercial ou quoi? Akaj oza wapi? Azado oza wapi? Oya bino droit de l'homme, c'est plus la politique, ce qui se passe na niveau ya peuple congolais. Boté les mabo réagir pour la famille. Oh, famille ezolela. Ndeko na bango depuis garçon wana boma ye ti mukolo ya lelo nano bamboma corps na ete nano ekota na kati ya malili te sengeli basa nango autopsie te mukolo ya lelo bazozanga même 250 000 francs congolais. Les députés nationaux ya Lukunga boza wapi? Maman Charlotte oza wapi? Ba députés nationaux ya Lukunga boza wapi? Famille wana ezolela. Mwana na bango bakati ye mutu, bakundi ye na mabele na simandako. Bolanda bino moko et nous allons revenir. Yoki passe makasi na motema. O grâce ya azali mwana ya biso abotami aw akoleli aw. Mobali balingani na grâce abotine mwana ya yambo. Mwana wana kusaki presque 1 mois bien 2 mois akufi. Baboti balobi lokola tomoni mobali yango pe alongo bani na kovana na mwasi te bo séparer. Mais kisheri kaka lokola bolingo elekaki bango biso toyebi ke grâce na mobali wana bazalaka soute mobali azolanda grâce ya partout ayeko pese deuxième mise mitango apesi ye $25 pour alongo la zemi. Voilà mon mobile wa. Grâce ya aboyi. Alobi te ngai na lingi te. Makamba kolongola ze mwana ezaka mamu te. Mobile pe alobi ayebika grâce à longola ze. Grâce à zimbo wana ke ko sala peser. O to bengi kilo. Tango akena ko sala peser, mobile azotala ka grâce à nzoto sembe. Grâce à yo boni sala balayeti. Yo zozela nini ngana zemi na longola te. Longola zemi te. Vraiment au salam mabe bayokani basali matata pour grâce à qui matata mosi moko matata soki ye moko alinga ko ka grâce après ça bayokani na baninga moninga mususu atindi ya mwana mobali wana Moïse abia yozo banga to bare kakati ye pe na bojoba andimi ayebisi mwasi ke oza na zemi na ngai oza bolingo na ngai moyena tika yo peza te lelo yaka toke olale pa na biso nde kolongo bayokanaki na bana mibali wana pote bakende koboma ye bana mibali wana bayaki bakamaradi ne bango bazalaka deja bakuluna sikoyo le bayoki ndenge wana bakamati nzela wana le baketi na nzela okapi na libulu moko eza na kaluka soko oketi okapi eloyo kiti na mwasi enfin moko ezali kuna donc région moko allez bakomi kuna eloko esali ngai pasi mwasi na yo moko ata kuto asalaka yo mabe bino 5 bo violé babane na ko violé ye bango 5 ye moko mokolo mwasi abandi liboso nsima ngai mpe ya suka na ye kosukisa ba violé après ça bakamati nzete lere babandi komenase yale moninga mosusu akamati nzete abandi na kingo kokweyaki wana nde bakamati bakatikati ye bapota bake kotia ye esika libulu ezalaki bo eza na nzela moko mai eyaka makasi po bakundi wana babi ntango mvula ekobeta acholi mvula ebetaka je ne trompe pas le 19 entre le 18 le 19 le 20 pour biso tozwaki sango le 21 mvula ebetaka makasi c'était vendredi nzambe ana bolingo grâce à choli te étonnement tozomona na kati misika wana wana grâce à choli te mais mvula ebuki bandaku esali badega mais grâce à choli te nde yango wana
tolamuki kala batongo vers ba 5h30 6h moins tomoni BSRS moko aye koyebisa biso bureau de o tokoluka esika boye biso tobini ote Gracia wana mwana Gracia wana mwana Gracia mobali ne abomi mobali ne wapi tokelo tala boye mobali kako babotaka ni mwana liboso nde ye wana mutu abomi bayele na la police wana na mbinza kuna na Delvaux nde yango wana tokendeki mais loko moko tozoka motema pasi soki likambo esi ekwe ebongaki biso toza na posa tokunda moto na biso l'état permettre biso tokunda yavandi kuna déjà bane kobeba de jeudi tisikoazaka na moka saka na moka mama emo eloko ni ezo empêché mpo bokunda ete eloko eza koempêché proclaire alingi opesa biso nano ordre te tokunda ye mpe makoki eza te mwana na ngai oyo asalaka te toza kotatone kaka mpo na etalaka kisasa kodébrouille kaka asalaka te ngai mpe paka ya mama boye koko na bango natekaka na ngai te naliaka kaka nsima na bango bosiko na kozwa mbongo wapi mpo nasala likambo wana so na minute omona mobali wana asalaki eloko wana aza wabomai kasi aza na prison na baningani nyonso tu bien mibale bakimaki misato bakimaki baza nde mibale bango mibale baimage mpe ezali banda likambo wana ekomeli bino baya bino ya lukunga esi deja baassiste bino badepute ya lukunga papa badepute ya lukunga bazolinga kaka élection banda mpo baya kokosaka biso awa boye tovote bango ata mutu moko tomoni te première mutu tomoni eza yo mama Christelle en tout cas yafuna nzambe apambola ye aza mama bolingo aza mama sociale moto aboye so batia ata présidente na kati ya république démocratique du Congo tokokufote yo pa ya Grace ozana ngai naza mama ya Grace naza avant dernière mama na ye nga moto natikalaki na bango mama bango akufa na nzela ka ya koluka mpo na bango fo na nzela lufu nga nde natikalaki mama na bango nabokoli bango ti bakomi boye Grace atiki kombela eleki na nsima na ye atiki na nsima na ye atiki leki moko baya baza liboso na ye bazali kombela yaya oyo baza liboso baza misala na likambo ekomeli bino lilobano eza nini liloba na nga eza boye pasi oyo ezwi biso ifale ezala pasi ya bato nyonso nga nayebi ke badepute ya lukunga soki pasi oyo ya kosasine ekomeli libota antuka ezalaka fo koleka vraiment antuka nde tovandi une semaine awa tomoni ata depute moko ya lukunga te vraiment toyebi te soki bazozelaka élection ebanda po baya kokosa biso na bapolo na bachapeau toyebi te mais oyo eza likambo ya pasi mwana wana aza ofele mais tomoni ata motu moko taleki mais tocomprendre te tomoni kaka honorable Christelle yafuna atindeli biso caméra liboso molobeli na biso yango tosepeli vraiment makasi koma toza na esengo mpo biso tovandi awa na ngaliema ata depute moko alukunga tomoni te bolingo ezalaka boye te toboyi te toyebi te soki bazozelaka élection ebanda bakokosa biso na basakombi ya loso toyebi te me oyo nde eza likambo ya motuya bakoki kolandela biso yango oyo libota mobimba tovandi totali tomoni ata motu te toke na biro anani mpo tobeta porte toke na biro anani mpo tobeta porte mais yo atake mama oyebaki mwana mobali wana asalaki mpo babi bino bamama boyebaka mageni noko abi ayebaki te yo mama oyebaki ye ata mokolo moko papa nayeba ata ye te namoni mwana kumbi zemi natuni mwana aloba pe te zemi ya liboso toyambi azalaki kaka awa aye kobota ere aboti mwana ana aye kokufa nga mpe mpo navandi ate navandi na pongafula toye koyoka mwana boti esali 3 semaines mwana ana akufi na ye tokonseye mwana tobendi ye matoi toyebi kake mwana azalaka suna mobali te
donc mwana akomaki na zemi ya mibale ekobanga biso yango azali kosere garçon wana biso toyebaki te toyebi koyoka kaka akufi na zemi ya 4 mois toyebi ata garçon na toyebi ye te zemi akufa na zemi ya 4 mois ya 4 donc ata lisolo nde ezalaki nakabela mama lisolo toyebi yango te olobi nini sikoyo bakonza mboka bazolanda bino na ntina likambo ekomeli bino olobi nini papa likambo bande ekomaki bourgmestre alobi totia na mort solution moko tozozwa te mwana déjà corse ebebaki 4 jours libanda azwi mbula azwi moi déjà corse ebebaki alors toza na posa bapesa biso nzela tokunda ngo na mama ye mo babengi biso tokende kosala autopsie nini tokosala mwana deja ezoyebana ke mobali sa abomaki ye mobali azondima baimage mpe ezali totia formol 4 litres bazosenga biso na mama ye mo soki $250 soki 1250 tokozwila wapi avant bapesa ebembe na famille eza nini tozocomprendre te 1 million mpo basala autopsie 1 million soki 5 ya nini mwana deja mobali azondimaka abomaki ye mobali ye moko alobi abombi te abombi te baimage ezali abombi te azoloba verité abomaki ye mpo basilana mpo mwana mwasi azotungisa ye yango alingaki aboma ye mpo basilana. Mbote mama? Mbote papa journaliste. Yo na grâce boza ndenge nini? Grâce azalaki mwana ya ndeko na ngai oyo esi atika biso mwa ntango molai. Ok. Ye mpe su grâce auti kotika bino? Ye grâce mpe atiki biso na likama oyo ya pasi nde yango tofandeli azalaki assassiné tomoni ke no chéri kaka oyo azalaki na ye nde mutu aluki liwa ya grâce. Na yango sikoyo bino en tant que famille liloba na bino ezani? Biso etant que famille liloba na biso ezali kaka boye tofandi déjà 2 semaines yango na se totikali komuzwa ata assistance moko ya badepute na biso te mais sibitima boye toyambi journaliste oyo atindami epai ya mama Christelle epai azali totombeli ye longoni ya mama nde ye nde aye kokutana na biso na mokolo ya lelo nde tosepeli koyamba journaliste mpe totombeli mama bambote na ye. Mbote papa? Mbote papa journaliste. Ozwami na kombo nini? Kombo na ngai papa Timba Ndosima Opigo mingi mpe babenga nga na kombo ya coach ndenge oyebi ezalaka kaka babenga na kombo ya coach. Awa tozali na avenue Kitambo numéro 27 na quartier Jelo Binza na commune ya Ngaliema. Likambo nini ekomelaki bino? Merci, nakanisi sango ya kisasa ebatamaka te. Donc tosilaki kozwa likama ya pasi basilaki koboma mwana ya biso na kombo ya Grâce ya Bwai Ndompete. Nakanisi bato oyo bamesana kotala télévision nakanisi balandaki na bilili elekaki presque mingi na Molière na Top Congo donc elekaki vraiment bato bamonaki ndenge basilaki koboma mwana na biso na kombo ya Grâce. Mwana bino na kombo ya Grâce ya yoza papa na ye noko na ye pa ya Grâce oza nani? Pa ya Grâce ya ngai azali noko na ye nde yaya atikilaki ngai bana wana yaya asilaka kokufa kaka na nzela ya kolukaluka na nzela ya lufu nde asilaka kokufa na po ya kwilu bao bavoyageaka mingi nzela matadi bayebi po ya kwilu nde yaya asilaka kokufa mpona nde bana nyonso atikalaka mpa na ngai oyo yaya atikilaka nde na bokola bango ntina ndenge Grâce azali kokola mpa na ngai ntina ndenge aye kokufa. Loba mwa makasi explike biso soko mabetela biso lisolo ntina ya kufa na ye eza nini epai to babi mobali mutu abomaki ye yebisa biso ezalaki likambo nini mpo akoma ntina niveau ya koboma ye? Merci papa journaliste. Toyebi kaka bana soki akomi na mwa age akoluka azala na chéri nde Grâce asili kozwa chéri oyo toyokaka kaka na matoi na biso Grâce azalaka na chéri
azwi mokumba ya liboso nde togaradaki mwana awa ti asila kobota nzambe mpe abengaki mwana wana asila kokufa nde tomonaki ete grâce ya fo avanda kasi na sese babandaki kokontinue kaka na sheri wana oyo grâce azalaki na ye na yango aya kozwa mokumba ya mibale oyo biso famille toyebi kutu te kasi na mokumba wana azwaki na kasi boyoki nde bamama basili koloba ete mobali to sheri wana azalaki koforce alongola mokumba biso mpe toyebaki eloko te kasi grâce aboyaki kolongola mokumba wana na yango sheri apropozaki na bakamarade na ye ete bamema gracia esika ya quartier Congo na quartier 6 nde bakende koboma ye basilaki koboma gracia na mokolo ya jeudi ezalaki le 17 mars après avoir kobomé baviolaki bango nyonso surtout 5 après voilà ndenge mobali asilaki koloba ntango azalaki nanu awa na la police nakanisi ezoleka mpe na bachaine nde tolobi liboso babandaki nano na koviole ye ntango basilisi nde babandaki kobeta ye banzete ti asilaki kokwea na ravin balandi eti na kati ya ravin wana ntango bamoni akufi bazwi bambeli batiete ye bakundi ye mpo ntango bato bakoya kotimola ye bayeba te ke non ezali gracia na yango makambo esilaki koleka na nzoto ya gracia yango wana jusque là mwana mobali ana aza wapi aza bakangaki ye déjà aza na prison bakondanaki ye basambisaki ye en plein air obende bon audience fragrance nano esalami te kasi na minute nde toza koloba boye aza déjà na prison makambo eza nao na niveau ya parquet ok grâce aza na morgue grâce aza na morgue ya mama yemo eloko nini ezozanga mpo bokunda ye parce que asala déjà mwa mikolo ebele batumboli ye eya na so awumeli so na morgue eloko nini ezozanga vraiment ke mpo nzoto ne ekende déjà kopema déjà na kimi na sa mabele merci papa journaliste toyebi makambo soki ekwei na maboko ya leta toujours esengaka procédure na yango makambo bazali kolandela na niveau ya parquet epuis makambo bazo kosenga ezali vraiment mwa pasi mingi mpona biso nakanisi liwa ya boye esili kokoma tosatandaka te ke non liwa ekokoma kasi ekomeli biso donc bafrai ya kofuta ezali vraiment ebele bazali kosenga na yango mpe ezali kofrene mpe makambo mosusu mpona kobimisa corps na yango famille vraiment possibilité eza te mpona kobimisa corps na yango omoni tovandi kaka boye tozozela leta kasi na leta tozozela kuna mpe mbongo ezokobima kaka à chaque fois mpona kopesaka ndenge bazokolandela makambo awa toza na lukunga baya bino ya lukunga lokola badepute ata moko asiste bino te boyambaki déjà bango vraiment ndenge balobaka moninga malamu na ntango ya pasi ndenge tomoni mama Christelle Vwanga asili kotinda délégation monene azali député ya Funa azali ya lukunga te kasi tomoni ete asi na pasi oyo ye asili kozwa na yango asili kotinda délégation monene ya rendre biso visite kati na famille kasi jusque là banda makambo esili kokwea nanu tomoni ata député moko te ya lukunga aya toyebi te empêchement nini bazwi toyebi te soki nini donc jusque là ata député moko ya lukunga nana akomeli biso awa na lupango na biso te na conseil familial ok merci kande balobaka ma esi déjà esopani famille ya mwana mobali wana esi mpe déjà balukaki bino bosolola boyeba ndeni bokoki kokunda mwana parce que bango nde mwana na bango nde asali likambo wana balukaki bino merci jusque là depuis makambo esalami ata famille moko nano esili kokomela biso ata moto moko na asili kokomela biso te nayebi te parce que bazoloba papa azali soda nayebi te donc basoda bazalaka na likolo ya mibeko to bazala likolo ya mibeko te donc ata moto moko na asili kokoma awa te ndenge ezalaki non mwana na biso asali ngambu boye asali ngambu mpo akoma ata moto moko na akomi te. Merci beaucoup. Merci pour la journaliste. Alors bolandi bino moko lisolo a pasi lisolo ezo ko swa mitema ya basi o babota lisolo eza ko sala pasi na ba mama o ba mema zemi po na $25 mobali ya pesa ki mwasi po alongola zemi mwasi azwa $5 akenda kilo $20 a épargna
mobali ayoki kaka ke mwasi aza ko conserver toujours zemi na ye to ko protéger mwana na ye azwi ye abomi ye pona ye l'objectif était mwasi alongola zemi, c'est-à-dire avorter. Oui, pour l'instant bakokota biso te ndeko wana na bato nyonso ba influence ki baza na ngambo ya prison ya makala. Oui, on accepte, mais de notre côté ndeko wana ya mwasi depuis baboma ye na morgue ezosenga misolo nani akosunga boyebi bino moko na République démocratique du Congo likambo etali ba problème ya lolenge wana esengaka toujours ba meka bongo na kolandela kobeta ba bureau porte par porte et à ce net moment problème wana famille ezali kolela. On ne sait pas nengeni ni penza famille on est kokende na ko trouver solution. Voilà pourquoi de notre côté ma mission TV to beleli ba députés nationaux ya Lukunga ba mekana kozwa makambo na maboko to beleli maman Christelle Vwanga. Pourquoi? Parce qu'il y a na kati ya commission ya droit de l'homme. Alors de sa part a mekapé ko sala quelque chose pour que famille oyo et mekana ko trouver solution na problème oyo koleli bango ya monene. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout to pesibino merci to lo barato zali li sonabino esika information ezali lito inabino makolo nabino ko kita en temps réel to kitaki en temps réel. De l'autre côté il y a Delvo Bomoni ngeni ni penza insolite oyo bolandi et c'est pas ça qui na famille wana. Alors ndeko na biso moi c'est à perdre vie na ye et biso ngambo na biso to ki pasi tozali kolela elongo na famille wana pe to ko accompagner bango jusqu'à ce que va trouver solution. Merci à Voldingi Tuka derrière la caméra en même temps machine. Merci à Kiko Yonsa ou à Zalaki na terrain. Merci na bandeko nyonso bazali ko continuer ko partager ba émission na biso pe ko liker bo continuez toujours à couper sa confiance dans ma mission TV. Que c'est notre mission de vous informer en temps réel. Donc, continuez à 133 000 abonnés, pardon, grâce à votre fidélité et confiance. On ne peut que revenir pour vous dire merci. À la prochaine. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal. Le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.